moto atikali kosala intérim eza vice-gouverneur. Monsieur Bobo aza lisusu gouverneur ya province Équateur te. Donc depuis mardi aza lisusu gouverneur ya province Équateur te. Eloko nini elakisi ke Bobo azali lisusu gouverneur ya province Équateur te? Bobo aza gouverneur ya province Équateur lisusu te parce que akweyaki na motion ya défiance oyo ezalaki initié na ndeko na biso honorable Iloko. Et azalaki pas seulement kaka na motion ya défiance, même mise en accusation. Et oyo tozosenga même procureur général de la République a se saisi d'office ya kokanga monsieur Bobo pour le détournement oyo asali na province Équateur. Monsieur Bobo azali ko crier na irrégularité ya vote ya motion wana monsieur le président. Ndeko irrégularité moko eza te. Nazoyoka même bandeko na ngai ya assemblée oyo bazoleka na bachaîne ebele awa na Mbandaka, que ce soit na niveau national, eloko nazo renvoyer bandeko batanga règlement d'ordre intérieur. Nulle part assemblée à cause de l'eloko moko en dehors du règlement d'ordre intérieur. Irrégularité moko eza te. Je pense biso ere monsieur ezalaki déposé to tindelaki to sali réunion ya bureau to se réunir PV ya bureau pour la recevabilité ya motion ezali signé na 5 membres ya bureau. Après nini wana to dui lettre ya ko transmettre ye motion à défiance na mise en accusation na ye oyo ezalaki déposé na ndeko na biso honorable Ilo. To tindeli ye pe mukanda lundi po aya ko se présenter mardi na hémicycle. Mais ndeko Bobo azongiseli biso mukanda ke akoya ko se présenter mardi te. Subitement mardi na tongo to bengaki d'abord na 10h ye moko alobi akoya te. Na 5h du matin monsieur Bobo aye ko se présenter na assemblée na arsenal militaire na ye, garde na ye, na bakulu na nyonso tout oyo azo gérer na Mbandaka. Po bazotia bana Mbandaka balala kate to kanisa bakuluna. Or bakuluna wana baza gérer na ye moko monsieur gouverneur, parce que tout le monde dans l'assemblée amona kinenge bato bazobina bazose baokumisa ye. Or assemblée en cette assemblée eza inviolable. Gouverneur même si alobaki kakoya, il pouvait venir que seul.